Andignon Soya Sarah Tola TV, votre blogueuse influenceuse. Lelo na tongwa lelo mukolo na lundi. Lelo lundi le 13 mars 2022. Na memeli bino lisolo ya Zawadi lisusu. Zawadi oyo azali bongo chantre na mboka ya Australie. Oyo ayaki na dossier na réseaux sociaux, dossier ya viol et pas Pasteur Mike. Alors merci na bino nyonso tout oyo bokolanda vidéo oyo bo partager yango partout dans le monde. Zawadi lelo ayekoloba ke Pasteur Mike atikala ko violer ete boyo kana ngolekse ya bino vidéo. Pasteur Mike atikala ko violer ete ye mo lelo ozala na live na Instagram na à partir ya 18h. Donc lelo à partir à 18h Zawadi akosala live akobimisa ba vérité nyonso. Et bolanda na vidéo nazotiela bino alobi que bato bazolinga ba salir Mike bazokota na kombo na ye ya ningi na kombo na ye te. Mike atikali ko violer ete alors akobeta histoire ya vérité. Donc voilà, merci beaucoup na bino nyonso tu bolandinga. Le temps natikela bino bolanda vidéo wana na ko remercier ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir et puis J Magique Adassa. Un grand merci na babonné na nganya sur babonné fidèle ya Sarah Tola, groupe WhatsApp nanga mobimba président bébé maman Nathalie Dalia Onyema Edouche Kalala Pamela Kabeya Eliezer Kanu Sarah Abwele. En tout cas merci na Sol Mbemba Ozia Masamba Dalia Ozia Masamba Makiala Kumba maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci pena Amelia Mweba la private de Orlando Domingos. Sans oublier Tata Po et Fapekato. Un grand merci à toi. Un grand merci à Papa Diego Milito. Un grand merci à Nabino Nyostou. Bandeko Oyo Bozolandanga na ba écran Nabino, na ba téléphone Nabino, na ba ordinateur Nabino. Alors ngana otiki la bino temps Tolanda maloba ya Zawadi. Tolanda vidéo Oyo Zawadi olingo yebisa biso nini. Zawadi oyo histoire anikite okomi mama bipo. Alors Tolanda vidéo ya Zawadi. Merci. Bonsoir, bonjour Yaya. Tala bato bazolo belanga balokuta. Ngana lobaki na okene live lobby. Na expliquer bango likamo ndenge eza. Po bazolo balokuta. Ngana loba jamais papa Mike a violanga. Atina kinga afosa kinga na kota na nani na ete na voiture na ete okele donc ngana ebite soki batu oyo bazolukilanga nini, you know. So lobby na koyebisa bango likambo ndenge eza po batu mosusu bazocreye balokuta makambo eza nango te bazoprofite soki bango baza na banani ba conflit na papa Mike balingi ba utiliser kombo nanga baokoka te. Bonsoir, bonjour Yaya. Tala bato bazolo belanga balokuta. Ngana lobaki na okene live lobby. Na expliquer bango likamo ndenge eza. Po bazolo balokuta. Ngana loba jamais papa Mike a violanga. Atina kinga afosa kinga na kota na nani na ete na voiture na ete okele donc ngana ebite soki batu oyo bazolukilanga nini, you know. So lobby na koyebisa bango likambo ndenge eza po bato mosusu bazocreye balokuta makambo eza nango te bazoprofite soki bango baza na banani ba conflit na papa Mike balingi ba utiliser kombo nanga baokoka te. Bonsoir, bonjour Yaya. Tala bato bazolo belanga balokuta. Ngana lobaki na okene live lobby. Na expliquer bango likamo ndenge eza. Po bazolo balokuta. Ngana loba jamais papa Mike a violanga. Atina kinga afosa kinga na kota na nani na ete na voiture na ete okele donc ngana ebite soki batu oyo bazolukilanga nini, you know. So lobby na koyebisa bango likambo ndenge eza po bato mosusu bazocreye balokuta makambo eza nango te bazoprofite soki bango baza na banani ba conflit na papa Mike balingi ba utiliser kombo nanga
baokoka te. Bonsoir, bonjour Yaya. Tala bato bazolobelanga balokuta nga nalobaki naokende live lobi na explique bango likambo ndenge eza po bazoloba lokuta nga naloba jamais papa Mike aviolanga atinaki nga aforçaki nga nakota na nani na ye te na voiture na ye tokende donc nga nayebi te soki bato oyo bazolukela nga nini, you know. So lobi nakoyebisa bango likambo ndenge eza po bato mosusu bazocreye balokuta makambo eza nango te bazoprofite soki bango baza na banani baconflict na papa Mike balingi bautilize kombo na nga baokoka te. Bonsoir, bonjour Yaya. Tala bato bazolobelanga balokuta nga nalobaki naokende live lobi na explique bango likambo ndenge eza po bazoloba lokuta nga naloba jamais papa Mike aviolanga atinaki nga aforçaki nga nakota na nani na ye te na voiture na ye tokende donc nga nayebi te soki bato oyo bazolukela nga nini, you know. So lobi nakoyebisa bango likambo ndenge eza po bato mosusu bazocreye balokuta makambo eza nango te bazoprofite soki bango baza na banani baconflict na papa Mike balingi bautilize kombo na nga baokoka te. Bonsoir, bonjour Yaya. Tala bato bazolobelanga balokuta nga nalobaki naokende live lobi na explique bango likambo ndenge eza po bazoloba lokuta nga naloba jamais papa Mike aviolanga atinaki nga aforçaki nga nakota na nani na ye te na voiture na ye tokende donc nga nayebi te soki bato oyo bazolukela nga nini, you know. So lobi nakoyebisa bango likambo ndenge eza po bato mosusu bazocreye balokuta makambo eza nango te bazoprofite soki bango baza na banani baconflict na papa Mike balingi bautilize kombo na nga baokoka te. Bonsoir, bonjour Yaya. Tala bato bazolobelanga balokuta nga nalobaki naokende live lobi na explique bango likambo ndenge eza po bazoloba lokuta nga naloba jamais papa Mike aviolanga atinaki nga aforçaki nga nakota na nani na ye te na voiture na ye tokende donc nga nayebi te soki bato oyo bazolukela nga nini, you know. So lobi nakoyebisa bango likambo ndenge eza po bato mosusu bazocreye balokuta makambo eza nango te bazoprofite soki bango baza na banani baconflict na papa Mike balingi bautilize kombo na nga baokoka te.